Hello everyone, this is GKL. Like you can see, I'm an army cloth. Is the attitude to show to people that my country is in really big trouble. We are in a fight. Who in it? If they are soldier, they cannot do it. We civilian, we have to stand and show that we can fight and protect our land. Today, the reason I sit here is to let you guys to know that there's more than 20 years we were attacked by the foreign country like Rwanda, Burundi, Uganda, all those countries around us, they against my country. All is because of what we have. So over and now people they decide. I have a video I'll put for you guys who you see how people they're mad and they're ready to enter in Rwanda. And last time I have the audios that I received again. The audio he was saying exactly why the bad people they are located in my place. I take a lot of time before I bring this thing out because when you receive the news you have to be sure that what you are saying it must be almost exactly. Don't bring lie to people's house. So after I watch for other videos of other people and it's exactly what I have like audio that they sent for me. It was things looking is corresponding. So that's why today I sit here to talk to my people about of that. I'm ask you guys to please forgive me because when I start to speak in my language, me you guys no understand, but I make sure to let you guys that this video is to my guys back home in the Congo. All of us, we have to stand together to protect Congolese life is in danger. Salut mes amis, aujourd'hui vous pourrez voir que je suis dans le tennis militaire. La seule raison que j'ai mis ça, c'est pour montrer l'attitude que je suis de cœur et en âme avec mes frères congolais. Quand on dit combattant, c'est combattant. Il faut combattre partout où vous êtes. Alors moi, la seule façon que je pourrais combattre, c'est avec la bouche que mon Dieu m'a parlé et l'opportunité de m'asseoir en avant de vous. Et vous qui avez accepté de s'abonner dans ma chaîne, qui me donne le courage de chercher des informations ou de chercher des activités de santé ou culturelles à partager avec vous. Aujourd'hui, je m'aimerais parler à mes frères congolais à propos du sujet de la guerre. Nous sommes attaqués. Vous pourrez voir même dans des réseaux sociaux, même partout dans des informations, on parle de Congo. Et alors maintenant là, c'est vraiment très dangereux. Nous devons se tenir debout, nous devons se battre. Je voulais mettre un point clair à propos de dossiers quand on voulait faire déplacer nos militaires pour aller à défendre là où il y a la guerre. Moi, je pense qu'une république devrait avoir des militaires partout pour la protection. Alors, je demanderai au peuple congolais de se tenir debout. Les adresses que vous recevrez là, oh, Kitambo, là-bas, par-ci, par-là, moi je pense que ça serait mieux, vous-même le civil, allez là-bas avec la pression de la police et nos militaires qui sont déjà à Kinshasa. On peut désarmer ces gens-là et puis on peut les arrêter. Comment vous pourrez vous asseoir là, vous savez que non, ils se sont localisés dans tel endroit et puis vous attendez quoi? Les jours qui vont sortir pour commencer à faire? Ou les jours qu'on va amener tous nos soldats comme comment moi je vais dire, radio-trottoir, parce qu'on ne sait pas encore si c'est vrai qu'il y a le plan d'amener nos soldats pour aller là-bas. Oui, on peut affecter un bataillon, un groupe de soldats pour aller protéger, mais on ne peut pas prendre toute l'armée. Alors, laissez-moi maintenant vous parler un peu na lingala, ça serait un peu plus facile. Mbote mingi bandeko na ngai ya bino JKL ngai moko yoyo navandi liboso na bino boki komona attitude navana ngo lelo eza vraiment ya combattant. Alors ton alati couleur militaire oyo eza pona na soutenir FRDC na biso bambila na biso. Mais à part ça, le soutien toko soutenir bango le fait ezali ya ndenge bozomona ke bana mboka bazo telema bazo bunda.
Alors, na Kinshasa, déjà, toujours Kabasson partout par là. Na kokata awa, na tchela bino nanu, audio, yaba adresse, esika nini, batuana bazali. Et puis, na ozongela bino, na minute oyo, masolo eza ndeni. Bafungoli bord wana mpona kodistraire biso toso pa troupe nyonso ya Lubumbashi ya Kin na este. Ndenge baosopa ngo bongo baosopa ale bazobriske biso na Kini kuna mpaka sape eza bongo baobriske biso na Kini parce que Kini etikala vite. Na minute oyo infiltration na bango esalama bazaza na bapale ya bakonzi na bango na Kitambo. À Kitambo justement en face à Kalwano, des ring moko eza wana en face à Général Maele. Ring moko eza wana boya kunzi na bango. Elema baza wana. Oui na Avenue Church. Sur le kepa nanga. Première parcelle, deuxième ya Shabani Londa. Paul Pongo elandi wana boya. Boko mpa Général Ponde. Pongo eza wana boya. Responsable na bango. Bambila baza wana. Olungo wana okomi à Gare Centrale na Sainte-Anne. En face ya ambassade ya nini boulevard moza na baza wana ozwi lisusu na Montfleury okoti entra Montfleury place ekaboni kote ya jibe na kote ba kofidi pango ya Bisengemana baza wana ozwi lisusu na 7e miri na 8e na bandako ya nini oya mamoli batongana baza wana na bandali lisusu papa saba ya bautopesa na wana ba 14h donc baza wana donc bazodistraire biso groupe nyonso ekita este ba force spéciale to ekita este bango bazobriske biso kuna zomoni or que basinelaki président depuis kala depuis semaine soko alongolaki bagénéraux wana mpaka sabe toinga esalema te donc ti omoni kaka mazotya baorgueil wana eza pamba te donc courage moko azolinga bima place wana babriske biso elema na bango baza deja wana na maluku lisusu na maluku ta siforko na nini concession moko eza na voi akoma yawo ya pemba elema na bango baza susu place wana okazu force ela makasi bakozwa liaison ya bato na bango baye na bilanga oyo baza na braza bakokati ya kota maluku bango baza mpona kosekonde bango bakatisa donc eza deja bamine biso partout les seules fois bakoki kosauve eza kaka fois président aleta mbela ya mbila na population parce que moi ndenge peuple aza na nsima boye eza mwa mpasi po baresir mais soki akangi maboko seke ayebi eloko aosala azona livre mboka epa na bango soki ya solo aza na susi ya mboka na miniti oyo yana miniti nde ya kosala ya kokata liaison na bato wana. Bon, bino moko boyoki baaudio wana ndenge elobi baadresse nyonso epesami wana eza clair. Donc soki la police ou bien mbila na biso baotelema te bakende kuna bana mboka boza na baadresse tu bokende kuna bato oyo ya Nations Unies bato oyo bavodirige mboka bato wana nyonso baosala eloko moko te parce que ils veulent ça, ils veulent que le Congo continue de souffrir pour leurs intérêts. Soki bambila na biso bameki okota kuna ba génocide mais guerre civile bakokanga biso te bocha moto oyo ayakanga bino boche moto jeté. Alors nga naza na bino de cœur na pesi mbote mingi na toutes les sportifs du Congo, na pesi mbote mingi na maître Skanta Otozali, pesi mbote belé maître, on est toujours ensemble. Yo moko lobaki kutu de ba judoka kutu bazarate na mboka wana. Donc toki kokota kuna biso moko. Na pesi mbote na vie na ngai Hugues, le vieux sage, na pesi mbote belé. Na pesi mbote na bao balinganga, na bao balinganga te parce que bazana ba raison na bango. Nga pe na ba raison na nga nazala kaka ndenge nazali boye donc na ko changer te. Na kozalanga ngai et puis en Nzambe. Pesi mbote belé. Bo partager ba vidéo, bo tia ba comment, bo na ba sujet. Na vana ba vidéo, na vana bato ba elaki ngai déjà ba makambo. Mais na variation na makambo, je dois d'abord contrôler l'information avant que na pese information o ya ko pénaliser biso, lobi to vanga moyen ya ko pesa ba information. Mais étant que ba américain prise à sous que vanango, ata ba complication prise à sous que vali.
Alors ingeta, vous partagez ma vidéo.